Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir dans l'émission Dépêche Actualité à temps réel. Le système Kakaya Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Dépêche ezara toujours présenté Nangamoko, Mishonoka, aspect spirituel, Bopeto, Nanzoto Pena Molimo. Dépêche et le Kagana chaîne Nabino à YouTube, ASTV Media. Ceux qui n'ont s'abonner à la page Nabi sur YouTube. Cliquez cloche à notification ngongana ou cliquez en balami balé pour na soki to tcheba vidéo et comme la kayo. Na dépêche à lelo ezali penza kita mutu putuwe matamakale tikala opesi moi azui kasaboite. Kabila a outu kosala interview moko spécial na Afrique du Sud parce que babengisaki na Thabo Mbeki kuna na Afrique du Sud et pas ya Thabo Mbeki. Asali interview alobi nyonso asandi nyonso bomba mabe na sakola na panzi Kabila apanzi alobeli makambo ya coup d'état contre Félix Tshisekedi coup d'état ndenge za ko se préparer alobeli makambo ya rébellion ndenge za ko se préparer Kabila alobi makambo na ya kozonga na pouvoir alobeli makambo ya dictature ya Félix Tshisekedi Kabila alobeli makambo ya Sun City Kabila alobeli makambo ya M23 alobeli makambo ya Rwanda alobeli makambo ya Angola ya dialogue euti ko rater Angola donc Kabila abordé ba sujet nyonso actuel oyo eza koleka na mboka na biso ngai moyen na commenter te na commenter na suka na lingi yo po landa parce que biso ba congolais langue na biso officiel ezali français mais langue na biso ya bokoko oyo tobotami nango na libuma mama ya bakoko ya mabele na biso ezali ba langue na biso national Chiluba, Kikongo, Lingala, Swahili na ba dialecte na biso nyonso tu. Yango lokola biso nzamba pisi biso chance ya kovanda na mboka Angleterre, ya kotanga na mboka Angleterre, chaque fois ba émission nyonso to ba interview nyonso o basalaka na anglais pona makambo ya Congo nane yaka ko expliquer ngo ba congolais na Lingala ndemo na expliquer bino makambo ya box na Lingala po tamsusu elobamaka mingi na anglais. Yango Kabila lokola sali interview na Lingala yango na ye ko expliquer bino makambo oyo Kabila asali na Lingala. Yango tokolanda na ko clôturer na sima kobosa na te soki nano s'abonner na page na biso parce que makambo ebele Kabila lobi na oki nzoto malili donc abimisi nyonso eza na motema na ye na moyen na expliquer bino ne bandelete sans plus tarder tolanda interview. Ba partenaire nyonso congolais bazalaki concerné na makambo yango. Ba parti politique, opposition, société civile, na ba misusu. Civil society and others. Contrat wana esalamaki 2 ans passés. Was implemented. Tosalaki contrat wana pona gouvernement ya transition oyo totiaki na place pona 3 ans. Après gouvernement wana, élection esalamaki. Mais avant élection salama totiaki constitution na place oyo ezalaki adopté après quoi adopter constitution élection esalamaki première élection démocratique après 1960 élection moko organisé avec succès. Contrat wana esalama na clause ya 100%. Euti na gouvernement ya transition ti na gouvernement élu oya d'élection ti biso totiki office na 2018. Contrat wana ezalaki respecté. The document or the agreement was fully implemented. Naza na ba question ebele ya kotuna mais nalingi nayeba nature ya discussion na bino na Thabo Mbeki eloko nini ememi yo koya awa na Afrique du Sud soki mpe okoki koyebisa biso mpona nini situation ya este ya Congo eza fragilisé
mpe ba M23 balobi bakoparticipe te na dialogue ya Luanda Angola. Yo okoloba nini na kombatisa boye? Sami DRC alongoli batrupe na ye na Congo mpo na koluka kimia. Eza bakestion ebele na ndimi te na koyeba nyonso otuni. Kasi koya nanga awa kokutana na Thabo Mbeki ezali par invitation. Tokutani na ye 2 semaines passées na Windhoek. Alingaki ayeba eloko nini ezali koleka na Congo. Yango ainvitaki nga, yango na ye kotala ye. 2 or 3 of the questions na 3 questions otuni naza porte-parole ya M23 te. Pourquoi bakei na meeting ya Rwanda te? Seke baza na raison na bango pourquoi bakei te. Yonde luka otuna bango na banzela ya ba Chanel na ye. 3e question eza nini? Sami DRC balongwe Congo mpona koluka pe. Batu oyo ifale bavanda na table ya négociation baye na feti te. Na bali kolandela koya ya Sami DRC de près koya na bango pe kolongwa na bango na RDC. Kasi of course the announcement of the withdrawal of some media forces in the ndenge kaka ezali yango nalobelaki yango has always been ndenge kaka ezali I said a couple of yango nalobelaki yango 2 semaines passées that selon situation oyo the solution oyo tozwa yango kala na 2002 na 2003 because back then depuis wana tozalaki na baclause ya situation oyo ya kozala na bagroupe armé ebele na Congo, various armed groups. Mais sikoyo baza lisusu na bamercenaire oyo gouvernement engagé. By the government forces. Our attitude ya ntango wana toyebisaki bato nyonso batika baforce wana moko babimaki yango nde esalamaki yango na ndimike direct ou indirect efacilitaki processus ya paix ebanda mbala moko na ntango wana. Eske stratégie wana tokoki kotia yango lelo na ndimi na ndambu kaka? Mais boyeba ke problème sikoyo eza mozindo makasi ndenge batutu bazali kokanisa ezali bongo. You have to go into the internal dynamics of what's happening in the Congo. En tout cas, botika baje na bino ya kokosela batu mususu makambu baza sima ya makambu oyo. Botika baje wana eza batu baza na sima. Il faut bokanisa eza nde biso problème na biso ndenge nini tokoki kozwa solution attaque congolais. So what are the consequences of some DRC pulling out? Conséquence nini SADC alongwe? Nazomona problème te. Po ezali force oyo bapesaki bango place bakozala pembeni ya Goma. Implication nango avenir nde ekoloba. Implication ya SADC, implication nango avenir nde ekoloba. Well, probably time will tell. Mr. Former President, thank you for making time for us. My name is Muluko from ENCA. I just want to understand, considering the fact that early this month... Merci, ancien président Paul Nata opesi biso. Nalingi na comprendre. Batu oyo ozoloba bakutana na opposition société civile basolola. Solution eza nini na meeting wana. En plus,
moko oza na idée ya kozonga président na crise oyo ezali? Given the crisis there. The meeting that was called had its roots meeting wana tosengi yango après kosala baanalyse ya situation tozwi conclusion ke bato nyonso bazolobela Congo sauf bakongolais. Okenda Nairobi bazoloba Congo. Oyo na Afrique du Sud mutu nyonso alinye ayeba nini ezoleka na Congo. Kasi babosani bakongolais bango moko. Ide ezali bato nyonso opposition ba église koyeba kati na libanda ko analyser rôle ya mutu na mutu ekoki kozala nini na kojouer na makambo ezoleka na Congo. Rôle ya gouvernement eza nini, ya société civile eza nini, ya opposition ezali nini. What's going on in the Congo? What's the role of the government and civil society and of course the opposition? Well, the second question meaning deuxième question eza am I ready? No. Naza prêt boyoka. Toza prêt pour na travailler pour na paix. Ko travailler dur. Yango nde attitude na biso. 23 ans passé tant toyaka na Sam City. Attitude na biso lelo eza kotelemela. Attitude na biso lelo eza kotelema. Kobunda po na paix. Attitude na biso lelo eza kotelema kobunda po na paix. Na makasi nyonso tokokoka. And be on the move. Work for peace in any capacity that we can. Mr. President, the role of the region and neighboring countries. Rôle ya ba pays voisins, communauté. Rôle ya ba pays voisins, communauté internationale. Na ba pays mususu ekoki kozala nini na koassister processus ya paix. Pour dialogue ya Luanda eza stable te. Nini ekoki kozala vraie solution. What must happen? What can lead to the lasting solution for the DRC? In 2018, na 2018 na participaki na meeting ya SADC. Ezalaki pe participation na ngai ya suka attaque président de la République. And I told nayebisaki balider ya ntango wana naza na esengo nazolongwa président ya Congo. Congo eza lisusu mokolo na région te. Ntango nalobi mokolo elakisi ezali faible na SADC. Kondima na nga ezalaki Congo ya makasi, Congo ezonga na nzela. 6 ans après, tozongi lisusu na kazi ya départ. Sikoyo bamboka wana ezosala nini? The point of departure. Now, nazondima eza problème ya sécurité. 5 ans passés boza na paix. 10 à 15 ans bitumba. Peuple congolais balingi yango te. You have peace. 10, 15 years later, you have war. No, the Congolese people don't want that. Nazondima il faut tozonga na makambo ya ebandeli. Ya ba clause ya 16 ans passés, Congo ezalaki stable. Ata 100% stable te, mais ezalaki stable. To move forward in as far as economic development and poto mouver na ba développement économique na ba place mususu. We have to go back to the basics. Sikoyo tosala nini? Tozonga na basique na ebandeli. Tomituna ba question place nini tobundi. To ask ourselves the question where po ba erreur ebele esalami. And I believe where we've gone. Manque ya respect à ba loi, manque ya respect à constitution,
ya kogouverne mboka. Il faut tozonga na makambo wana tomituna bakestion na makambo wana. And what can these regional eloko nini bavoisin of the Congo do? Bakoki kosala. Il faut tozonga na 2002 ya kosoutenir processus ya paix po tokende liboso. And move forward. You've talked about how shaky ezoloba ndenge processus ya Luanda eza stable te. Nazondima kaka eza makambo nanu machine ezi mouvement te. Nandimi batu bakozonga na nzela ekomarshe kaka mpo na paix. And people will start honestly talking of peace. Monsieur Président, oyebi Président Tshisekedi azofunda yo eza nsima ba M23. Relation na yo eza nini na bango? Ndenge alobi soki naza complice nayebisa bino soki nazalaki complice situation elingaki ezala boye te, elingaki ezala différent. Oyo wana eza na ntina te. Mbala nsima soki omoni ye yebisa ye apesa yo bapreuve ya makambo azoloba yango nde nakoki koloba. Président Ramaphosa na Pretoria azoloba Rwanda nde eza nsima ya ba M23. Soki eza bongo ndenge nini communauté internationale akoki kose charge na Rwanda? Well, I haven't heard President Ramaphosa and nana yoki Président Ramaphosa te moyen na contredire makambo alobi ezali te. He said I haven't heard him. My attitude nanga na makambo nyonso ezali koleka nakoki koresume yango na question moko. Soki naza faible eza faute nanga. I am weak. Faute ya bavoisin to eza faute nanga moko. Is it the fault of my soki omituni question wana nde okoyeba problème toza na yango? If and when you answer that question, then you'll definitely find a solution to the problem that you have. And the Congo cannot. Congo ekoki ko continuer kolela lokola bébé na région ya Grand Lac te. To be this cry. Koloba nde eza faible ndenge basusu baza makasi. Po nanga eza nzela ya bien te ya kolanda. About how weak it is. Ndenge nini communauté internationale akoki kosala? Non naza part na bango te. Kasi attaque congolais pe ba congolais nyonso ndenge nini tokoki kosala mpo na situation oyo yango nde eza part ya kotala penza. What interests me and what interests the Congolese people is how do we deal with the situation. Na ndenge yo ozali kokanisa mpo na solution banani bakoki kozala impliqué na kati ya solution oyo. As a part of the solution, nauti koloba mpo na Sun City Agreement. Sun City Agreement to contrat eza déjà fondation evanda. Namoni mutu te to nani akoki kosala ndenge biso tosala na Sun City. Naza vraiment na doute. Yango nalobi tozonga na basique na ebandeli parce que après 3 ans ya Sun City tosala constitution. In Sun City, I doubt that they will do that. Yango nde ezalaki fondation ya nation ya ba institution ya ba élection pe makambo mususu eyaki. Pona yango nde makambo constitution which laid the foundation yango nde makambo ya kolanda. Nation building, institution building, elections, and the rest was supposed to follow. So that, to me, could be the approach. Do you regret supporting President? Est-ce que oza ko regretter ndenge o soutenaki Président Félix na premier mandat? Jamais. Na vivaka na regretter. Okoki kosala ba erreur na vie. Bakokomisa yo makasi. Soki oza faible, bakokomisa lisusu faible koleka.
If you're weak, nandimi lelo nakomi makasi mpona erreur oyo nasalaki yango nde eza erreur oyo epesi biso makasi mpona kokorige yango. Deuxième question ya suka, est-ce que deuxième question ya suka, est-ce que eza abuse te ya fondation hospitalité? Non, aza dictateur. Eza na rumeur que coup d'état ezo préparé to rébellion na Katanga. Oyebi yango? not only in Katanga. Risque wana eza partout na Congo. Toza na plus de 2 millions et quelques kilomètres carrés. Eza kaka Katanga te. Risque ya coup d'état ya rébellion eza partout. Kaka na région ya Katanga te. Risk of turmoil anywhere in the Congo. Yeah. Dernière question nanga, ozokanisa successeur na yo président Félix Tshisekedi yende aza problème na makambo oyo yango soki ye aza kaka na pouvoir problème oyo ekozwa solution te. Is part of the ongoing problem, and for as long as he is in the position, perhaps these problems will never be resolved. Is that your impression? But also, if you were to explain in simple terms to an outsider, sum up the pertinent problems confronting your country. If you were to say, the problem is here, these are the root causes. And of course, we see how that problem is manifesting itself. Well, I'll sum up by saying this. I believe the problem is problème eza Félix Tshisekedi. Solution eza kaka président Félix Tshisekedi. How do you understand that? How do you turn that left and right? Nini okoki ko comprendre yango gauche ou droite? Critical decisions have to be made. Kasi décision moko critique il faut ezwama. Critical times. Na tango ya situation critique il faut que la décision critique oyo eza temps critique pour la Congo. As far as we are concerned, well, lokola toza concerné il faut tozala na kati surtout pour la paix pe komove lokola toza concerné il faut tozala na kati surtout pour la paix pe komove kokende liboso. Eza kaka problème ya SADC te ya Afrique de l'Est te. Il faut ezala initiative na biso moko place tokoki kozwa solution positive, information positive. Merci. Be it in the east, which we are preparing to do, be it in the south, in the north, and the west. Merci, Nancy Mosepeli, Bolangi interview. Botia ba commentaire sur makambo ya coup d'état et vous ko ma partout na mboka na biso Congo. Ba tuni coup d'état za se préparer contre Félix Tshisekedi rébellion na Katanga. Alors du coup d'état za partout Congo za na 2 millions sur combien de kilomètres. Le coup d'état ko sa na Kinshasa, rébellion ko sa na Kinshasa donc azali prépé Kabila le bien ko moko oya ya motuya. Alors que soki aza na sima ba M23 soki aza na nsima ba M23 donc ndenge ezala différent ndenge ezala fire makelele nyonso Bemba azotia oyo Félix azotia elingaki kutu ezala kutu bongo te mpo basi alongolaki bango nyonso bato ya union sacré na pouvoir donc botia bacommentaire parce que bien on a lingala na interprétant on a lingala ngande ko na bino missiono ka aspect spirituel de peto na nzoto pe na molimo en tout cas zinga tapo na ko interpréter eloko po il faut na komango na na papier après na bana ko tiango na vidéo elenga à peu près 4 habitants et ça sacrifice munene pour na souci mboka na biso yango na sacrifice wana na sendika la ke bo s'abonner na page bo partager émission oyo na ba groupe WhatsApp na ba Facebook ba congolais nyonso ba yoka message ya la bomba mabe pona lelo ngana bino to suki a ezaki émission na bino dépêche actualité à temps réel na système kaka ya buka lelo lamba lelo lia lelo ko bossa na te s'abonner partager et ko zala penda esengo pona biso pona lelo bye bye. Azali kolela Baseleki Likola ba politicien ya moibi Baseleki Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki
koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage mai ya mikoba peuple azali kolela baseleki. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.